Tobetama solo ya consultation depuis bandaki ti est commis na fin en tant que bino IDPS consultation les kinde. Oui, en tout cas avec initiative ya na consultation alobi azo consulter bana mboka nyonso. Ça veut dire consultation oyo elinga ki aboutir biso na échec té. So la ki aboutir parmi ba leader au bazon opposition. Mais faut là ça grand fâché président ba ki bien azo consulter bato baza na pouvoir politique. Ba grand il y a FCC balobi oyo nyonso consultation salami wana ezala ngo théâtre pour na bango. Parlez le spectateur vous qui est en train de suivre partout dans le monde sur www.Sheraton TV. Vous êtes tellement nombreux pour suivre votre belle émission Tosolola le toye a poto solola na kati ya base ya ba combattant toye tosona ba combattant nyoso tozao ni cash ni FCC o ni tozo au milieu bokomona ba invité na biso o toko yamba lelo baza parmi batu oyo soki baleki na télévision to soki ngana bengisi bango c'est que baza na message ya malamu to robetela ba masolo comment consultation des pieds bandaki ti est commis na fin to robetela ba masolo ebele mboka na biso ezokende wapi mboka na biso e commis wapi vraiment avant na yamba bango je dis un grand merci na bato nyonso o bazo ko soutenir biso bato nyonso tozalaka na bango bato nyonso toyaka toloba na bango vérité na émission oyo bato balandaka biso vraiment Mohamed Moleka le seigneur de la vie Alex Moulimbi Shérif Osonga Prince Sassa, le sénateur à vie, Nancy président, na vice-président, Bazo Kota déjà. Vous comprenez, tout ça en direct, vraiment. Il y a. Bonjour président. Bonjour Zoom, les grands journalistes toujours. Tout dans la Sheraton TV. Donc, tu me sens à donc, Yoyebi. Merci pour nous invité Bisso. Merci beaucoup. Bonjour président. Bonjour. Bonio. Kitoko makasi, c'est la première fois que je suis na plateau nangai to solo là. Président to solo là pendant consultation en tant que Nalingo s'est présenté dans nos bateaux bazolando dans le monde ba ke ozanani. OK, bonjour téléspectateurs nyonso. Je réponds au nom de Patrick Kachala. Je suis le président de la Ligue des jeunes IDPS à Johannesburg. En tout cas, Moussala qui te connaît, bon, on a raté ça, on met ça dans le PC de l'information sur Sheraton TV. Donc voilà, comme on a dit. Merci beaucoup président. Nalingi Tobetama solo ya consultation depuis bandaki ti est commis na fin en tant que bino IDPS consultation les kinde. Oui, en tout cas, Zoom n'a rassuré consultation ça 100% réussite. Na cannabis surtout et puis na ya peuple congolais. Au moins, tant que nous avons une initiative na consultation, alobi azo consulter bana mboka nyonso. Ça veut dire consultation oyo elinga ki aboutir biso na échec té. So la ki aboutir biso na échec, chef de l'État il a consulter mututé. Le corps a yeba que eza victoire ya peuple congolais, yango moni consultation eleki kitoko pe esili kitoko. Consultation et kitoko olobi esili kitoko mais par rapport au peuple congolais bamsusu balobi par il y a peuple congolais oyo babandaki ko zela qui est ba leader ya makasi bakoya ba leader ya makasi opposition to komona lamuka bango nyonso mais to moni parmi ba leader ya opposition to mona kaka quelques personnes to mso ba quitté mais oyebi c'est aux grands journalistes oyebi opposition na Congo bandanya bazo représenter opposition donc ba tout faire ça consulter tout monde qui va passer chef de l'État majorité dans le Parlement qui consulter. Non, Fayoul là parmi les leaders au bazar de l'opposition. Mais Fayoul là ça président qui bien azo consulter bateau bazar na pouvoir politique. Ba grand pouvoir politique ya Fayoul parmi Mbemba banani Fayoul azo peser quand même to salaté Fayoul azo peser par rapport à nani au Jean-Pierre Bemacharman au Martin Fayoul. Oté Moïse Katumbi, oté Martin Fayoul, mais on a 5 oppositions. Bon, le quoi que biso PDPS comment na pouvoir opposition vraiment nasi yo moko yebi ana député moko c'est que biso to consulter vraiment et puis consultation qui pour na ba congolais. Chef d'État ba kango très bien toi ça congolais aya kota na consultation. Jean-Pierre Bemba il était là. Moïse Katumbi il était là, puis sous mon but, ça veut dire représentant le regroupement politique nyonso et opposition qui soudé derrière chef d'État pour pousser à comme ça idée na yeti na suka na si romoni
ndenge constatation esili mutu moko ta azangi Fayulu ko participer na été azoki pe invitation te yango moni aza poids léger yango moni pe ezaki important te idps lelo bengi Fayulu poids léger par rapport papa tanga zalaki Fayulu tonto no moni ke azo telema na ba combat tono mona Félix te c'est Fayulu aza na base Fayulu ça soka azaki voté na 2011 ezaki parce que azaki photo ya Etienne Tshisekedi héros national ataki na sina mokongo na ye ba voter abimi député azali peka ye moko député na ECD lelo oyo Martin Fayulu soka azaki trop sûr que yenda azaki candidat comme ya opposition aza na pouvoir politique ayanga na deux députés asaka na député moko c'est pour vous dire que aza na pouvoir politique te ba o bazaki na pouvoir politique esenga na bango bazala na consultation chef d'état consulté ki bango nde moni lelo oyo yango na biso ke ne bandeli zoom consultation est réussite totale pour le chef de l'État. Merci beaucoup. La vice-président par rapport à FCC Balobi Oyo Nyon so consultation salamiwana et ça un théâtre pour na bango parlement bakudi soudrangote oh nini yo bakanga le sénateur a vu bakosala yangote Félix na Kabila baza toujours ensemble na cash. Yaliboso Ndekozum, merci trop. Ngai Komonanga Emmanuel Kipeti, naza vice-président ya Ligue des Jeunes à Johannesburg. En tout cas, Sheraton TV, to sepeli mingi nenge boyambi biso sulelo. Bon, Zoom par rapport à la question na yo, et là Yaliboso onga na weko ebisa yo. Président de la République azala qui na bonne volonté, na foi ya ko travailler na bato FCC. Bata FCC balakise biso mutema mabe. Balaxi président mutema mabe, balaxi ba congolais mutema mabe. Donc ezala qui clair na message au président pesa qui y a 6 minutes aloba qui clair. Coalition et aboutir biso na eloko mon côté. Donc il est temps il y a que changer une nouvelle adresse. Yango moni tant président lobby a qui président Fachi il y a que changer adresse. Kabila azala minduki Kabila azala nini. Il y a que changer adresse wana. Est-ce que bon mon ami IDPS bino ba croire nango que et si melo président a même landé que peuple congolais pour guérir kota. Bon au moni guerre déjà na Congo o bino batusu bolo ba pour ekota et tika lokota te. Na minute o nga nazo ebisa yo Fachi aza très fort ya dégâts. Ata ndenge ba mo lo ba ke o Sadek waneze lokote Fachi comme président de l'Union africaine en 2021. Vous comprenez? Donc Marambo Kabila comme il allait passer. Président Morabenga est déjà ex-partenaire. Donc il est déjà dans mission to écarter, to commis ko travailler na union sacrée na ba congolais au bada qui consulter. Majorité tous zoyango armée côté ça a politique longola no maramba armée na minduki Kabila za sune l'autre côté. Voilà pour grimacer pour le bosala démonstration pour cette démonstration mangola wana angolais d'angola bosali ma démonstration wana boko misko cirque armée comme abiso. Zoom omoni déjà tangu boyoka ki nungu betama yiki Kabila azobenga ba généraux na ba téléphone. Tout monde qui porte parole ya armée leka ki alobaki clair. Armée za politique. Donc bamarambo yo toko tsango armée eza ya congolais. Ata lelo so président Facha sali demanda na kei. Armée etika la kaka ya ba congolais et comme ya président o ya royauté. Vous comprenez? Donc eza biloko mo OK FC Samonike a perdre l'acception muté mabe biso ba congolais. Donc il est plus temps ya kozana bango lisusu to écarter bango président Fachi a sala une nouvelle adresse na ba congolais musu to avancer. Nalanda ki moko ya ba FCC na bona tanga kombo babi ke batu ya cash bozo kanisa ke FCC bango FCC bada basi na bino. Bon en fait wana eza déjà langage ya bato ba komi ko perdre. Moni normalement ceux qui bazaki mutema malamu FCC wana nenge président Facha pesa bango chance balinga ba travailler. Vous comprenez? Donc balaxi biso ke balinga ka Congo te bango ba travailler ande pour na Kabila na Kingakati. Au moni zoom to sepela lo to président le roi Fachi na ebisio Fachi social ya pasi banzela ko kufa so de musosi la raté zoom mboka oyo babomi yango epa Mobutu to musée yé moko Kabila 18 ans il faut pesa biso temps la pesa tana bongolo ndenge komi osala ki olekala omona da bongolo so moni victoire kutu pendant soki 18 ans la victoire est dindate na 2 ans pas ma victoire est zoom
et ça manque de volonté ya bato FCC pour bango FCC et ça coalition. Et ça coalition et ça manque de volonté FCC qui dirige c'est Félix Tshisekedi qui dirige. Zoom yebisangai maramba passeport awa tangu ministre ya affaires étrangères a signé ba passeport et comme à $100 ministre ya finance a boy ko bimisa mbongo nda FCC a boy ko bimisa mbongo gratuité enseignement awa président lobby gratuité enseignement e banda banani bazo bulisa gratuité enseignement soki na ndaku papa azawana papa nazonga la président soki na ndaku nasi kolandi question président soki papa azana ndaku papa zokoka ko maîtriser ndaku te mwana oya lobibe mwana oya lobibe c'est papa aza vraiment za irresponsable. OK, avant na répondre à question na yo na nazonga na pas sobia banzela omoni poids lourd et beba depuis to botama de poids lourd Kabila da bongisa ngo bandaka abongi ba japonais na bongisa ngo depuis kala ko banda comme tete ti gare centrale totalité omoni Fachi azo travailler alors ça peuple congolais na mbandaka yango na 20 ans courir za la raté courir peli on a bino ba journaliste besoin mona ngoti. Donc bah influence ya malamu ya Fachi ou les bobimisa ngo peuple mona mais toujours par rapport ya miroir ou na ville à Kinshasa mais ce qui gentili ngobila ça des présidents betanzete Congo ça Kinshasa tezu non miroir quand on dit Congo to sali Kinshasa c'est un miroir institution nyonso eza wana il faut tout ça là tous les 26 provinces na biso la miroir et gros aka ville à Kinshasa te tout le monde na ba Nigeria balaki na capitale oya bango Lagos ezalaki influent mais basali ba Abuja basali pe ba ville mususu to ko pesa ka privilège la Kinshasa loka biso to taki il faut ka kine za la ka kitoko non il faut total à tous les 26 provinces ce sont des Congolais baso mériter ko ça la bien na kine zo za ba vivre moins bien. On a droit de bénéficier de l'acte. Donc, le chef de l'État s'occupe de la province, s'occupe de toutes les 26 provinces. D'ailleurs, on a 11 provinces. 26 ça bien. 11 provinces, tu as espace vide et c'est belé. Kabila a joué qui est malade. Est-ce que 26 on a une idée de balkaniser Mboka? Ce que ça qui a une idée malamu. Kabila linga comme ça sur 26 provinces et ça qui na idée ko balkaniser Mboka. Tant tu as na 11 provinces ngana to ko na Congo to yebi. Tu no souffrir pa nini? Banze za qui Mata uzotambola ko buka na boepo anini ayaya na utizando pona somba forme me ba yibi ngambo me ba yibi yombongo po yomoko lingi na ndenge nini ngamona lingi mais oui ngana tambola su na mbongo te ah bon na kota na susu wenzete ah master na koma ko somba biloko nanga na trorapide.com ndeni nini wenze na kati ya chombo yaya na ndenge nini kaka na chombo na yo kota na site de vente et achat en ligne trorapide.com olingi somba lopango olingi somba mutuka olingi somba ba forme nyonso za nango posa okokuta yango na trop rapide. Ah bon? Mais na ko sala ndenge nini pona somba biloko na trop rapide? Ah master, na kati ya trop rapide vendeur nyonso atia ba coordonnées na ye téléphonique. Il suffit kaka osepela na eloko obengi na numéro oyo batie wana bokutani na vendeur opesi mbongo apesi yo biloko na yo sans problème ni plaignant. Ah master, yo faut zala kaka. Pour trorapide.com, c'est plus que rapide. Banze ça qui c'est professionnel ça qui toyeba na qui très bien mais bato na toujours makanisi ya mabe complot contre la république ya ngoni lelo oyo Fachi asu bango nyonso ya na so sa bato même na base atie bango contre mur atie frein contre mi espoir ba congolais comme na Sadek babi Sadek neto zela Sadek apesa mon d'ordre Sadek ayo sali na makambo Congo po eza bato ba rêver omoni de bato ba rêver na makambo yo Sadek azali kamba lo baté Fachi il est le premier vice-président de l'Union africaine. En 2021, il y a un mois comme président de l'Union africaine. Donc, la plateforme est sur le monde. Oh, Sadek, oh, ceux qui sont l'Organisation d'Afrique, c'est sous ordre du président de l'Union africaine. Donc, déjà, tout le monde qui a gagné déjà diplomatie de façon mobile. Dans le moment où on a eu Zoom, consultation et Sili.
na kotoleka na Sheraton TV to sabino ke victoire à peuple congolais au moni geste au chef d'état salaki jour victoire à peuple congolais ko suna FCC to bongisa to za la bomoko est-ce au moni facha consulter FCC atine bango invitation mais bango boyina bango ya babi ba koya consultation pour nini pour coalition na bango eza na problème te ba boyite bango balingaki ba consulter bango eza la secret eza donc ils ont moi go batama facha si bango moni IDPS to bimaki to défenser moto bango non consultation zali ozo le kabaso mona ba ozo photo ne tse bato ba boyina ba fondi ma bango babi baza na problème te ke presse mobimbe ya monde mobimbe mona bango ba boyite ba pesa condition bino mutawa conseil bato chef de l'état yo pesa condition par rapport à quoi par rapport baza na coalition mais on a un discours à 6 minutes vite sur le bas président la coalition et servi peuple de l'autre côté pas une distraction coalition c'est Koufi na émission Zoom européen nga toleka Sheraton TV na émission que coalition FC Cash Abo Pia. Merci beaucoup vraiment pendant balania Sheraton télévision bomoni TV zalaka elengi boy TV peza la ratan TV peza na makambu nango par rapport il y a fait il y a consultation pour na bino peuple congolais en tant que IDPS pour promettre peuple en fait fait la consultation déjà n'engezawana président Lobaki yango to ça la union sacrée au congolais tout à Rosala d'accord zoom obi ke eza ba congolais ba fandi bazo zela kaka président Alobaraki biso na FCC esili obi fait eza jouana et eza la kala mingi tawo donc biso topesi chef de l'état confiance à 100% Fachi Beton peuple congolais to asima na yo donc ba décision oyo ozwa to yebi keza ba décision oyo ya bien et remema biso na avancement donc c'est un peu ça. Yeah, merci beaucoup na zonga président par rapport il y a président de la République to moni société ya munene ya ba japonais et yé ko se verser na kati ya Congo le rôle attendait tout le monde a usine ba monter ba montara ba bis en Afrique du Sud tout le monde en Congo tout le monde ba chinois ba autour déclaré bazo comme troisième partenaire ya Congo après Afrique du Sud Angola et Comisco Congo et ça initiative va bien bana mboka ba zo misala au moins souci il y a chef de l'état. Premièrement, à un nationaliste, deux à un patriote. Nasi qu'on soit nationaliste, na patriote et le bébé. Souci, il y a pays. Souci à peuple congolais puis il y a banamboka. Au moins nous sommes fâchés au sala. Fâchés coller bien, famille bien, toyebi. Ce qui a été ma proposition, nous sommes au bandé qu'on proposait du bosso. Pourquoi le premier ministre Alinga dans sali batana ya balar na et puis il s'en fout hein. Mais idéologie toujours les peuples d'abord. Et ça katina il makila les peuples congolais. Non mon chef de l'état zola la té alors qu'il de gauche droite alors que le peuple congolais solution. Zoom il faut peuple congolais accepter na mboka na ye. Na répétant toujours tout na lingina Sheraton TV to ya ko tika bana ba boshabu té bana ba mulani té bana ba mova té ba vivre na Congo. Le Congo nous appartient à tous. Ce que c'est les Congolais doivent bénéficier. Yango na c'est là. Na hôtel mais la bateau ba combattre gratuité enseignement pour peuple congolais ça ko attend olia mbonga na été. Ba li ata na gratuité enseignement. Ba profiter na yango. Gratuité enseignement ba école les athées. Bozolo baka gratuité bana ba kota na salle moko bana 100 50 60 70 bana ba fini ba 20 na 50 enseignement mwana baza ba fani 100 personnes mwana ozamaele wa vome bana sika mwana kene na privé a futa classe vome bana wana ba ke na privé bana eloko ba na mbongo futa na privé te batanga te maye les athées mwana ba fani 100 personnes na ça maye les hommes mais par rapport mais avant ça le loko il faut d'abord atongana na ba école zoom na ba auditoire na ba campus na ba étudiant ba comparer auditoire non comparer auditoire il y a un expliquer pour comprendre au moins ce que vous expliquer bato bana kasi ba question mtu na ba question pas tout na biso doit répondre il y a un ba boy
Et ça pendant 18 ans à Kabila. Donc assez ba diplômé so ba ke vendre ba université na ba mérité. De gratuité enseignement ça qui est pas facilité depuis ba nos parents depuis na régime à Kabila. C'est parce qu'on a application. Il y a un escoto côté ne ba en application. Non na on a ezaki déjà préparé tant Félix a côté kuchango déjà na mesa. Wana na oyebisa yo ezali langage ya bato FCC ya lokuta. Loko ba message na ko tromper pe ko kosa peuple congolais nde bazo bimisa biloko yo. Depuis tout basala constitution enseignement de base et ça là qui gratuit bah tika jamais qu'on mettre en application. Nettoyer qu'on mettre en application c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a habité enseignement de base il faut ça la gratuit. Comment bana na Congo bana batanga raté avenir eza wapi? Ce que moi na zota enseignement de base c'est la deuxième secondaire quand même moi na mature. Nakala ton toka nakala kasa nosuka na quatrième des humanités classe Cécile mais le sur moi atteint na deuxième au moins que il a bénéfice munene ba parents on a ça pardon ba za na misala te quand même de l'eau si moi na kata classe aye mbonga banda ko bunda futi moi na ba bengani lobi quand même aider ba paré belé donc wana banda ko aider lobi ba papa ba sala kate ba papa ba sala kate ba papa ba chômeur fonction publique kutumawa papa ko zombongo sombela bana bakaye wapi. Mais Zoom oyebi ba question musu oyo tuna c'est comme si on dirait biso IDPS to sali déjà ta 5 ans à pouvoir hein. Moi na quelque ba une année na ndambu wana eza quand même il faut au sala. Kabila sali zela ko kufa banini tout. Kabila sali 18 ans. Et wana makala to longo. Pour eza ndenge moko ozo faire porter biso chapeau ya Congo biso pe photo to faire porter pe ba chapeau ya bata FCC oyebi ke soki na une année demi o soki fati a travailler kaka na IDPS a pamba même ko musika mais to ko musika ba député ya pamba ba zimbongo monga kesi ya IDPS o ba tchaka ba député chaque mois ezomona na te na siège kuna c'est aux informés na na biso makana yebite ke biso ne to parti na biso tozo tonga déjà donc wapi ba wese na siège kuna ba wese kutu eza ko kufa siège wana kutu siège wese ko kufa hein siège wana éthique ala comme monument to tonga deux niveaux oui bité merci beaucoup vraiment merci beaucoup na ebi na tiki bino na lengi to beta suna ozonga suna bango to beta suma solo merci président en tout cas merci na sepeli mingi na émission kitoko na profiter pe na pesa mbote na ba ndeko na biso nyonso CG na biso fédération Joël Bouka Sazawana artiste la doni mukendi azawana jeune lion na pesi mbote na conseiller na biso otolinga mingi Diego Fonda na maman Christian V bango balanda Sheraton TV trop bazana KwaZulu Natal kuna na Marisberg to pesi bango mbote en tout cas bandeko nyonso ya Ligue des jeunes IDPS Afrique du Sud et Afrique australe to pesi bino mbote trop président biso fédéral qui était aussi bon en tout cas azana Cape Town voyager lelo bambote siko zali en tout cas à suivre. Merci vraiment. Zoom na sepeli nengoye na base lelo, open base na yo ville en Afrique du Sud donc place ba combattant IDPS tozalaka. Donc place ba combattant nyoso bazala. IDPS mtebana makambo. Donc merci mingi na pesi bandeko tout o balanda biso mbote na niveau fédéral na pesi président na biso ya Ligue des jeunes président Kente Musibon bambote bele place na Cape Town président na biso pe fédéral docteur Didier Dikamba to pesi bambote bele maman Monique bambote bele maman Tina place Bozali bambote bele na Ligue des femmes donc bandeko na biso nyo surtout la Ligue des jeunes bambote bele merci ming. Ya merci. Merci. Ya merci beaucoup, c'était votre humble serviteur R Zumbayo Tobetima Solo vraiment. Je dis un grand merci à Mohamed Moleka, Alex Moulimbi, le boss shérif Osonga, Prince Assa, le sénateur à vie, le général Kif Kakessa, Nakuzu, le grand couturier Nakuzu, Didier Luka Papa Najordi, le veuve Christian Saï, grand couturier, Pompon Miyake, de Kappa, Pompon Miyake Kappa, Berli Béa, le grand douanier na Congo. Et je dis un grand merci à Faïda Manya Kapinga, Babi, fils Ngola, fils Ngola Masanangai, na Pesio Mbote, na Batu Nyonso, Balinga Sheraton, réalisateur na Biso,
Christian, vraiment la passion beauté sans oublier ma concert à DM l'international. Yannick Ewenge, na bosanité, vraiment tous à la ranae, Anita Show. Anita Show, na passion beauté, vraiment Maître Libacho, Maître 4 Forces, Tyson, Meta, Tyson Force, Meta, vraiment Docteur Sheraton TV. Abonnez-vous massivement, bon liker, bon partager. Et au sein de la Bisso bien, restez toujours porté chez Sheraton Télévision, on est ensemble. Boucle.